Nangonga ya président Joseph Kabila Kabange, justice ezalaki injuste. Soki ata Olandi nzembo ya Fali Ipupa ayembaki alobi justice koma ya kosomba na mboka na biso. Justice ya kosomba na nzembo la ye moko boye Fali Ipupa ayembaki ndenge wana. Donc voilà, merci beaucoup président Roger Lumbala. Voilà, avec le président Roger Lumbala concernant justice à Mboka Congo, tout ça la peka lecture mokenaye et puis tout kolobela pour na ba marché outi koleka dernièrement awa na ville province ya Kinshasa ya bandeko ya Lamuka, bandeko ya FCC et puis na bandeko baza na pouvoir otobengi bango bandeko ya UDPS après 32 ans ya ko bunda makasi pour na Mboka Congo baza na pouvoir. Pourquoi ba marché qui to solo la mokena président Roger Lumbala. Et deuxièmement to solo concernant masolo ya monnaie ya Mboka Congo to lobela mingi masolo Mboka Congo awa pour na monnaie na biso do mosolo na biso to ça lecture mokena et puis to suka naye na suka to lobela masolo ya ST jusqu'à nos jours l'insécurité continue na ST na biso. Pourquoi hein Boloko botala ndenge Frank Djongo akotaki na Boloko, botala ndenge Moïse Monidela akotaki na Boloko. Un peu tango ba yako bima boza komona eloko bakangelaki bango te nde justice yango wana ya époque ya époque wana. Voilà, justice wana eza ko rappeler biso ke batu mususu oyo ba timbelaki yango bakimaki yango. Moïse Katumbi Chapwe ye wana akimaki akende na bosani kutu justice na ngonga ya Jean-Claude Muyambo. Bato, il faut se rappeler na bato bazali ba victime ya justice ya ngonga wana. Ngonga wana Moïse bani na mosala. Merci beaucoup de Roger Lumbala. Alors voilà directement au quotage. Thème na ça mokolo ezali mokolo lelo ezali olobini ni pona ekolo. Tango yoki wana olobini ni pona ekolo. Sala moi réflexion moké. Non, ezali problème ya réflexion te. Les problèmes, il y a que Motonio, surtout citoyens congolais, a connu que ça a vu la situation, et à la économique, et à la politique, et à la sociale, et à la financière. Donc, wana ezali ko se poser question en tant que citoyen congolais, j'ai répondu na invitation na yo pour otunanga mituna nyonso oyo zali na yango pour ngapena manula. Nde yango wana, oza komona ke justice oyo ya ngonga ya Joseph Kabila Kabange eza ko rappeler biso justice ya Kutino na kati ya Boloko. Exactement. Tina ndenge abimi na bandeko mosusu oyo pe bakota kikuna justice wana eza ko rappeler biso ke bandeko ba Edi Kapende basali 19 ans na kati ya Boloko. Justice wana ezali ko rappeler biso que botala ndenge bato netu Jomi Ndongala akotaki na tout ça la nini parce que masolo wana ekata ndeko Roger Lumbala na surtout les 4 points ko so na bino toki directement na justice ya Mboka Congo. Justice ya Mboka Congo ndeko Kabila a régné makasi na Mboka Congo awa ça fait des années botala ki le lenge sisi bandaki ko kende. Et ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo aso qui ne vers des si je me trompe pas beaucoup mon appel ndenge justice e kokende mais quand on kota isabiso moi un peu tout ça la moi un peu comparaison du point de vue négativité na positivité puis ça appelle na likanisa ko baksa mo kena kat o bakseli biso na bandi que ezali penza likambo ya kokamwa te na oyo likambo litali justice na ngonga ya président Joseph Kabila Kabange. Justice ezalaki injuste. Soki ata Olandi nzembo ya Fali Ipupa ayembaki alobi justice koma ya kosomba na mboka na biso. Justice ya kosomba na nzembo la ye moko boye Fali Ipupa ayembaki ndenge wana. Donc balobi mikondo presse en ligne avec Moller Tingala to s'abonner massivement. Voilà, merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la chaîne Molière Télévision, votre émission Télébusiness. Vous allez sur Canal Plus 346. Donc, merci beaucoup, partout dans le monde entier. Pour lelo, Tongo midi pour que la nation de Belgique, le roi en France, partout dans le monde entier. Le roi en est aux États-Unis d'Amérique, Brazzaville, et puis, dans la province, Awa, dans la ville province, il y a Kinshasa.
précisément en RDC. Vous allez toujours scotcher Colandabi sont ensemble. Selon l'heure à laquelle vous allez regarder notre émission, qui est aussi les vôtres, Télébusiness. Donc, Télébusiness, mon colalelo, to boy kokoti sabande koné to salaka défiler des éléments, mais mon colalelo to kosolana mon dékomoko, un citoyen congolais. C'est un président aussi, Neko Roger Lumbala. C'est avec lui to kosolana na to maniolane ma moké to sala moi réflexion ma moké na nyo surtout eza koleka awa précisément na Kinshasa et puis na RDC o mokonzi moko zo kambabiso mokola lelo ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Alors directement on va passer à la présentation parce que c'est grâce à Molière Télévision plus Canal 346 avantage dans wana tout ça partout dans le monde entier. Bonjour et bonsoir Ndeko et puis président Roger Lumbala. Bonjour et bonsoir Ndeko journaliste. Boni papa. Nzoto zali kolongono nde yangwana na yaki ko répondre na invitation na yo. Merci beaucoup nde yangwana waki ko répondre na invitation na bisu. Ndeko Roger Lumbala, est-ce que zali mbala liboso le kana Molière Télévision? Na bandité zali ba télévision ya mboka na biso. Ah oui oui. Oyebi pe que tango Molière Télévision bakangaka yango to bandai ko lekisa ye na RLTV, donc tozali bandeko, tozali ba compatriote toyebani na mosala oyo. Toyebani na mosala oyo. Merci beaucoup Ndeko Roger Lumbala. Alors voilà directement au quota. Thème na biso mokolo ezali mokolo lelo ezali olobini ni pona ekolo. Tango yoki thème wana olobini ni pona ekolo. Sala moi réflexion moké. Non, ezali problème il y a réflexion té. Les problèmes, il y a que Motonio surtout, citoyen congolais, a connu que ça a vu la situation, et à la économique, et à la politique, et à la sociale, et à la financière. Donc, wana ezali ko se poser question en tant que citoyen congolais, j'ai répondu na invitation na yo pour otunanga mituna nyonso oyo zali na yango pour ngapena manula. Voilà, merci beaucoup président Roger Lumbala. Voilà, avec le président Roger Lumbala concernant justice à Mboka Congo, tout ça la lecture mokenaye et puis tout kolobela pour na ba marche outi koleka dernièrement awa na ville province à Kinshasa ya bandeko ya Lamuka, bandeko ya FCC et puis na bandeko baza na pouvoir otobengi bango bandeko ya UDPS après 32 ans. Il y a Bunda Makasi pour Namboka Congo bazana pouvoir pourquoi ba marcha qui to solo la mokena président Roger Lumbala et deuxièmement to solo sous concernant masolo ya monnaie Mboka Congo to lobelaka mingi masolo Mboka Congo awa pour na monnaie na biso do mosolo na biso to ça lecture mokena et puis to suka naye na suka to lobela masolo ya est jusqu'à nos jours l'insécurité continue na est na biso pourquoi. Hein? Tout ça la nini pour ce que ma solo na ekata ndeko Roger Lumbala na surtout les 4 points to so na bino toki directement na justice à Mboka Congo. Justice à Mboka Congo ndeko Kabila a régné makasi na Mboka Congo awa ça fait des années botala ki le lenge sisi bandaki ko kende et ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo aso ki ne vers des ans si je me trompe pas beaucoup mon appending justice et kokende mais quand on côté ça biso moi un peu tout ça la moins un peu comparaison du point de vue négativité na positivité puis ça peut na likanisa ko baksa mo kena kat o bakseli biso na bandi que ezali penza likambo ya kokamwa te na oyo likambo litali justice na ngonga ya président Joseph Kabila Kabange justice ezalaki injuste soki ata Olandi Nzembo ya Fali Ipupa yembaki alobi justice koma ya kosomba na mboka na biso justice ya kosomba na nzembo la ye moko boye Fali Ipupa ayembaki ndenge wana donc ezalaki normal que na Congo moto o atali na mbongo yende akoganye procès na mobola ata soki yende mutozaki na faute nde yango wana oza komona ke justice oyo ya ngonga ya Joseph Kabila Kabange eza ko rappeler biso justice ya Kutino na kati ya Boloko exactement tina ndenge abimi na bandeko mosusu oyo pe bakota kikuna justice wana eza ko rappeler biso ke bandeko ba Edi Kapende basali 19 ans na kati ya Boloko justice wana ezali ko rappeler biso que botala ndenge bato netu Jomi Ndongala akotaki na Boloko botala ndenge Frank Jongo akotaki na Boloko botala ndenge
Moïse Monidela akotaki na boloko un peu tango ba yako bima boza komona eloko bakangelaki bango te nde justice yango wana ya époque ya époque wana voilà justice wana eza ko rappeler biso ke bato mususu oyo batimbelaki yango bakimaki yango Moïse Katumbi Chapwe ye wana akimaki akendaki na bosani kutu justice na ngonga ya Jean-Claude Muyambo po bato il faut se rappeler na bato o bazali ba victime ya justice ya ngonga wana Moïse Katumbi Chapwe akimaki akendaki libanda, Roger Lumbala akimaki akendaki libanda, Mbusa Nyamwisi akimaki akendaki libanda, Général Munene akimaki akendaki libanda, voilà. John Chibangu akimaki akendaki. Donc tozalaki ko banga justice ya ngonga wana yake soki bakangi yo oyeba likambo oza na raison te donc okokena prison okokota na wala voilà soki osi okoti kuna toyebi te ndenge nini ekoleka kuna na banzi ke ewanga pe akotaki kuna tango abimaki boyokaki ndenge alobaki. C'est ça la justice ngonga wana. Voilà, lorsque justice ya sikoyo ngonga ya justice avec président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Voilà. D'abord abimisi batona na prison. Abimisi ngulupa mususu na prison, bato oyo bazalaki na likambo ya na prison. Mususu batikali wana c'est la bonne dans le malamu. Oyebi ke ba dossier bakangaka mutu pona ba crime et puis pona banani ya droit commun. Donc à partir du moment oyo bakangi moto pona ba dossier politique nde ezalaka facile ya kobimisa moto wana soki régime wana ekweyi nde wana omoni ke Frank Diongo a résisté te nani Jomi Nongala abimi Moïse Monidela abimaka na makambo oyo ya ba accord ya Saint-Sylvestre Moïse Katumbi Chapwe azongi, Roger Lumbala déjà na sina azongaki, Mbusa Nyamwisi azongi, tozozela pe bozongi net ya général Munene na bandeko mususu oyo bakendeki Edi Kapende batika bango. De toute façon président de la République a qui mesure de grâce pour na kolimbisa bango babima mais toyebina noté ce qui kokoso ezana no wapi mais suka ba Edi Kapende bakobima na bango. Nous avons la différence, il y a justice siko yango wana oyo président actuel Fati a pesi indépendance na justice. C'est ce qui est bien. Dans un pays, c'est la justice qui élève la nation. Ce qui justice ezali malamote, elingi kolobake, jamais mobola oyo moto azangi mosolo. Akoki kokende kokamba moto oyo ya mbongo na justice. Alors que actuellement, Bouzako Mona, c'est vrai que Banabasi quand même Bazako Lekisa, hein? Bazako Lekisa, au moins qui dossier ya nani ya pasteur Mbiye, voilà. Au moins dossier ya pasteur Mukuna, n'a pas dossier monsieur Sokoya. Pour tout ça au monde n'a pas vidéo. En cours. Oui, dossier voilà. Je comprends déjà. C'est en cours. Bon, ultime maniema. Voilà. Merci beaucoup. Donc, elingi kolobake. Voilà. Justice toza nango sikoyo et commis sikoyo ya malamu. Mais n'a commis totalement malamu te. Pona nini? Voilà. Parce que bato oyo ba yibi mosolo na kati ya mboka na biso pendant période oyo eleki. Bango nyonso tu bazana na kotambola. Bango nyonso tu bazana na kokabola misolo wana. Pona kolakisa ke bango nde bazali ba papa bonheur nde babengaka bango na ba mama social mbongo o vraiment moto asalelaka nango mosala ezali difficile okabola opanza yango ndenge baza kopanza na webi nga nalandaki président nani Laurent Gbagbo alobaki soki omoni politicien aza na mbongo seka aza moyibi. Donc, politicien faut dans un bon côté. Politicien a un moyen de vivre aisément. Mais, le politicien a commis riche, a un moyibi. Ce qui est lingui dans la vie, que soit bongo, kende ko sala ba faire.
Parce que ça, c'est reconnu de tout le monde que la affaire Mbongo Zali. Mais en tant que politicien, c'est pourquoi, président de la République, il faut attendre makambo ya kolandela. Bandeko oyo ya politique oyo bazwaka bambongo na FPI. Bazali, nan bazongisa misolo wana te. Pona nini bazaki ko couvrir bango et pas il y a pouvoir oyo eleki. N'ako pas ce deuxième exemple. Tala président de la République Joseph Kabila Kabange. Amonaki ke misolo ezali ko bunga mingi et que le peuple congolais a ça continuer à souffrir. A vu commission anticorruption à Tchewana. A Pessinani na Luzo Lobambi professeur. Voilà. Luzo Lobambi a ke osala mosala. A sali mosala na ndenge et longobani. Non, na logique. Na logique. Voilà. A même lié à sali lié rapport. A lobi Mokondiamboka. 15 milliards de dollars américains ezali ko bunga. Ezali ko bunga bazako yiba yango. Na banani na ba politicien. Ye Mokondiamboka yangonga wana aju dossier wana abati yango po motata mokote oyo balandela kiye. Donc ozako mona ke basalaki susu ba assise nationale ya coulage ya recette de l'état. Coulage elingolo bandengini ndenge nini bazako yiba bambongo na cadre ya politique. Mais nyoso to wana nani professeur Mukoko Samba. Parlons un peu de au taquet déjà, 70% de négativité. Tout le l'actuel président pour Félix Tshisekedi, comment justice est-ce qu'on connaît? Mais justice n'a rien de on a le bilo qui va libérer Batoté. Exactement, va libérer Batou. Mais à nos jours, comment tous ont un moquette, n'a moi posé puis un décovitel caméra, moi moquette pardon, tout solo non moi moquette ça là moi un peu réflexion. Non, na dossier il y a Vital Caméra, Bilomoro Bomoni, hein? Et qui est hyper rapide ma casse. Non, tu as madame. Voilà, tu as madame. Po bato bakoki ko tala baza ko loba mingi. Bazo loba selon bazo mona. Non. Est-ce que baza ko mona te que basoto mouton ezo sana maté. Basoto mouton et s'il est nan te. Est-ce que baza ko mona yango te? Et lingi ko loba ke mango yo ba tiaki na soto mouton eza wapi? Vous comprenez? À vous de Roger Lumbala. Non, mais naza ko lobela yo boye. Exactement. Po bato, il faut oyebitu tokoki kokene na loyenge, tokoki kokene na sentiment. Bon, projet ezalaki il y a 100 jours. Mbongo et Bimaki. Na mbongo yo balobaki ke il fallait basilisa nango ba sorte mouton 57 millions de dollars américains. Mbongo wana et Bimaki. Ba sorte mouton et silité. Elingi koloba nini? Elingi koloba ke mbongo ekei quelque part oyo esali musalate. Quelque part wana nani mutu asali yango. Personnellement, nakoki ko porter des jugements de valeur. Na justice, na za ko lobake justice, basali musala la bango, basali musala la bango, mais et sali que ndeko Vital Kamerhe akoya na mbeba wana. Bon, attention ceux qui peut toquer loin. Soko tali ndeko na neveu na ye wana. Masaro ndenge azali kosakana na mbongo ndenge azalaki kosakana na mbongo kolakisa mbongo wana ezalaki mbongo ya mosala mais amemaki wana ndako pake no mama mosala peut-être que vous appelez wana journaliste olingi ko finga république olingi vraiment ko faire les canis na lobi boyoke wana oza ko finga république mbongo ya mosala ye aju yango ake nango na ndako ake no sakana nango na mwana na ye donc oza ko finga république c'est ça ce que j'ai dit que à partir du moment où tozana ba élément wana exact nde nakoki kokota vraiment na makambo matali justice oyo esalami na ndeko Vital Kamerhe te po yende mutozaki coordonnateur au monique tango nani Marcelin Bilomba, si c'est Bilomba, au conseiller économique, il y a président de la République, il y a qui peut témoigner. Alors, qui que Awezali ofele marambutu actualité ofele marambutu et kitoko ozoluka yango otala awa na micro d'or presse en ligne. C'est bien. Nangonga ya président Joseph Kabila Kabange justice ezalaki injuste. Soki ata Olandi Nzembo ya Fali Ipupa ayembaki alobi justice koma ya kosomba na mboka na biso. Justice ya kosomba na nzembo la ye moko boye Fali Ipupa ayembaki ndenge wana. Donc voilà, merci beaucoup président Roger Lumbala. Voilà, avec le président Roger Lumbala concernant justice à Mboka Congo,
tokosala pe ka lecture moke na ye et puis tokolobela pona ba marche oyuti koleka dernièrement awa na ville province ya Kinshasa ya bandeko ya Lamuka bandeko ya FCC et puis na bandeko baza na pouvoir otobengi bango bandeko ya UDPS après 32 ans ya ko bunda makasi pona mboka Congo baza na pouvoir pourquoi ba marche ki tokosolo la moke na président Roger Lumbala et deuxièmement tokosolo so concernant masolo ya monnaie ya mboka Congo tolobela mingi masolo mboka Congo awa pona monnaie na biso do mosolo na biso tokosala lecture moke na puis tokosuka na ye na suka tokolobela masolo ya ST jusqu'à nos jours l'insécurité continue na ST na biso pourquoi hein boloko botala ndenge Frank Djongo akotaki na boloko botala ndenge Moïse Monidela akotaki na boloko un peu tango ba yako bima boza komona eloko bakangelaki bango te nde justice yango wana ya époque ya époque wana voilà justice wana eza ko rappeler biso ke bato mususu oyo ba timbelaki yango bakimaki yango Moïse Katumbi Chapwe ye wana akimaka akendaki na bosani kutu justice na ngonga ya Jean-Claude Muyambo po bato il faut ba se rappeler na bato o bazali ba victime ya justice ya ngonga wana Moïse bani na mosala merci beaucoup ndeko Roger Lumbala alors voilà directement au cotage thème na biso mokolo ezali mokolo lelo ezali olobini ni pona ekolo tango yoki thème wana olobini ni pona ekolo sala moi réflexion moke non ezali problème il y a réflexion te ezali problème il y a que motonyo surtout citoyen congolais a connu que peut ça a vu na situation ezala économique ezala politique ezala sociale ezala financière donc wana ezali ko se poser question te en tant que citoyen congolais j'ai répondu na invitation na yo pour otunanga mituna nyonso oyo zali na yango pour ngapena manula nde yango wana oza komona ke justice oyo ya ngonga ya Joseph Kabila Kabange eza ko rappeler biso justice ya Kutino na kati ya boloko exactement tina ndenge abimi na bandeko mosusu oyo pe bakota kikuna justice wana eza ko rappeler biso ke bandeko ba Edi Kapende basali 19 ans na kati ya boloko justice wana ezali ko rappeler biso ke botala ndenge bato netu Jomi Ndongala akotaki na tout ça la nini parce que masolo wana ekata ndeko Roger Lumbala na surtout les 4 points to koso na bino toki directement na justice ya mboka Congo ndeko Kabila a régné makasi na mboka Congo awa ça fait des années botala ki le lenge sisi bandaki ko kende et ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo aso que vers 2 ans si je me trompe pas beaucoup mon appel justice et kokende mais quand on compte ça biso moi un peu tout ça la moins un peu comparaison du point de vue négativité na positivité puis ça appelle na likanisa ko baksa mo kena kat o bakseli biso na bandi que ezali penza likambo ya kokamwa te na oyo likambo litali justice na ngonga ya président Joseph Kabila Kabange justice ezalaki injuste soki ata Olandi nzembo ya Fali Ipupa ayembaki alobi justice koma ya kosomba na mboka na biso justice ya kosomba na nzembo la ye moko boye Fali Ipupa ayembaki ndenge wana donc